Gazo qui mois de décembre. Parce que les autres sont là, on urgence sur la terre. C'est la monnaie française. Moi, je sais ça. Elle ne veut pas avoir un peu de bâche février. Il y a des gens qui ont des dés. L'idée à moi de janvier. Moi, je suis allé à la décembre janvier. Je suis monté dans la terre. Tout le bito que non a jamais dit, il faut l'ata. Il va la sacar à l'équipe, il faut l'ata. Non, comme la Suisse. La Suisse, les 27, avant les 27, il faut payer ça. Là, on met là-bas, on a mis là-bas, bon, on a payé. Je comprends. On a toujours une férie il y a 3 semaines. Férie, exactement. C'est un auto sur la nation du beau Chibois. Na solo ina Jean Chibois Chibois. Na solo ina Antomote Maestret. Na kata Suisse sana. Bon sur le week ba agence c'est ça na ngwa uto tinga mbongo. Uto tinga mbongo. Bébé pardon. Nenga télé na ngana nila. Moi moi maman na ngana tika na charge na ndapo na ngana banda. Bon, assurance ezali parce que tu na musala. On déjà passe pas assurance. On a déjà sous ces hommes. Le saison. Oui, il peut jouer. On a coupé la passité. Mais, et bien que, moi, paye, enveloppé, il vous a là. On vous a maté, vous a là. Mais ce que vous avez fait, c'est moi. Après, on a payé ce que l'anniversaire dans le 31 décembre. Bof, est-ce que c'est dans Oumélia? Na bana qui le comment li bosso kuna. Bof na Oumé mon amoni Obama. Animateur ka bossé on a joué à sa kitoko bongo. On Obama na ko ba tombeli. Obama boa ka to boa to. Akimisi mutu wana. Ya comme chef de. Voilà antenne. Bof ndeni makambo. Obama le bina yebisa yo. Kama ndo bosura no na Pamela Talou. About ndi lo moyo. Pamela Talou lia pinga ngamo ya kebe nga Obama na. Tabasula pe no Obama te. Ngani ngama kamna ngesuka na point ngata Obama sola ne bien mais bama kamso eza privé pas Obama ya ba usulisa ngabe ngapela ngapela pa nga asulisa ngabe na pa nga. Bof. On est à l'aise hein. Ça la kimia, dans le nous avons déjà. Mon déjà qui est ali, mon vagine ali. Bon, on a bien ça pas tes ali. Mieux c'est ça déjà. Bof. Zano kimia. Bon, bon, fais excusez-moi tout na ba bofi. Donc là tu la mba melongi na ngane ça boy. Oko endenga te ki na moi salon de beauté ba salon nga moi soin de visage, pédicure, manicure. OK, bon ça. Bon ça va hein. Bon ça. Merci bof. Bof na ça nga wa. Kitoko. Il y a déjà. Na lia qui. D'accord non. Bof merci hein. Ah, c'est gentil. Non, mais elle a mon rappel à faire. nasala nanga jai kambe salisolo to salisolo lengi bote sala ke ko zongo e bi kilo ka mayele sko yo komisa na ndenge wana wana bula ngo wana eza déjà et mais sko ko zalo na bula ngo te na milito parce que yo ba ko compliqué anye silunga ba prometenga ki okenzo avant les premiers moments dans ma carrière. Il y a sur la bien, mais ce que nous avons sur la patience là, on sait là. Parce que si vous bon, on va dire pas complexe. Vous donnez la yebo, et la yeli. Il y a un mystique mais. Les 25 les 24 on est sur la 10 balles banini et là bas il faut la téléphoner il faut la téléphoner kanisa ke ngote kanisa ke ngomoni yo mona ngata mona na kayo mpate wana natali yebiki banyongo ya komi nango wana akomi de data ya mai ya komi $45 ya pali ko déjà ya ba pour ça 20 mais ce qu'on a komi wana expliquer nga bino kenzo comprend kaka mobile nanga ba futa ye le 29 moi pe na silikele ça pour la tomboka ki so kayo ebimi et ça parce que comme na tamba fête fani ya mwana moi pe na luka te na silika non parce que na silika qui vraiment pour ton natali na bitan fani lelo mais puis que on a pas sur la tête pour la ta
nga bina za kuzola ta na mati bongo no kosilika lobi ta ngana to sana shamba yo ebisenga nyo kumetenga lelo swebe no za kina swebe kigeza ya de fa ebisanga ya bimisi 6h nakina luki bango oh wana mususu kuta kimaki to no bima bona batamela na quoi parce que na yebaki déjà à chaque fois na yezo mbongo kimaka na ye yo to mususu to ngeba kigeza fa ebisanga ngana bebisa énergie nyo so na bebisa na shamba énergie so yo fo yo na fani to linga ngana intérêt te na linga na intérêt te ngana ti to solo la ki na c'est pour mon corps âme esprit mais na yebaki na zo ngana kometa kio mais est-ce que le locataire wana futi te fona ça eza kutu mbongo ebele kobima mbongo mai wana tofuta na biso libala kolata ekomi le 27 eleka mais nga mopele na bona na susi funa lata fona nazona mbongo ya fete mbongo ya bibali nakalkile mbongo tuna opesi na $240 mais fani balokate bafutaka kombe oyo asuka wana afutaka $35 oyo wana afutaka 40 so na pesi mbongo nyonso ngana otikala nini fani bongo bana papa leki oyo bakufa wana so na pesi bango lote baosekela na remarqué na ye nanu atandisi te ate eloko te c'est-à-dire eske amoni na bisi oyo nayebi te nalinga nanga basi ne nasuka mpe nasuki mpe na kosuka mpe na kosasolo mosusu epa na nakolinga lisusu te bolingo na yo elekeli ngai bolingo no vraimen nakotikala wana ndako na bino basengeli bona aleka mobali omona babeli nga na monaka propre te nolono nde nisani asani ntango amoni komona ezaka nini bentation ezaka basuka kwata su bongo te peti na nga lobaka na boke na boke komona ezaka nani ya kombono nani végétal Gino végétal Gino végétal kilo andana hydrator yo loba nini yo Gino te kilo ma hydrator iko beti niki mo mikoloti suka na makambo namonaki peti na nga asona nga ne mabe na bokaki mo asona nga mabe apeti na nga non yo kena loba conseil te yo kena ndi ba rek yo na conseil mikolo osona obama tokiba aza animateur yango nga pena solola na nde yo solola na animateur ya nani ya nani petana za kati na yo papa mabe ya mabe aussi na mwana pendo que de 25 ans il faut là il faut mena mais bien sûr que nous ngana ko lemba ka famille na lo moto na leki na biso pon depuis qu'il l'a mal le pays en le 31 même le premier pays fond bon yo to aussi na ko ko buso la ya wisa kwa mwe petro na mo muke pardon là nous kaka voilà okende na nini là nous kana ina non arrêtez tout vite là ko dibani nga pina atika ntoto ngapona nandinga mabeke kwande na moko onazala naye sebi nanga pina na komo sikema kwa mibali neso na sala kuna bulamu za kuna ngapona kuna ngamo ko même sina kuweka na mtu na ngamoko kwa loba ngo sina tena kata batinoso naza na kenzo ozwi nani kwa sababu mchopi wana yo senga no bidinga zala ngaza mukia za wa mchopi tese wana mo yepte ko manke ikapi o manke donc o manke mbala mo parce que yebelo bana na letie pa ah c'est so si suna tridon suna binata na bango nyonso muto na se sentaka penda ke oui akomisa nga na niveau so na bina la ezaka kenzo mais so teli na zaka na kipa kutu wana te mais muto penda mbalo wana okotika ne moko na vandi na ye ezaka kenzo
mais tant que c'est pour mon 3 personnes c'est pas facile à gérer bango mais nous sommes na on a bolingwa ki yaya na leki nous sommes ka pona mais so na bina tala yo tant ko tana ba couloir nga ba diamba na o bossa na attaque na sakana yaya mwasi que na kosele ko mina diamba c'est so na kosi c'est boni biko yo comment qualifier la façon de mourir nous collons pour ici $50 te ka otali ka ngai façon na fandi maman ko rejo maman ke libal mtayi bien on sait na ngai yo lobi na ngisala yebsangana nanga na ka ndem tozana kata ndako $50 ke bungie sana loba nani diba enyo fa sala eza pona bolamu na yo yebsa ko tango ibe $50 ana okena ngoka meleli ba diambati na baninga nano melisi bango tu ko na mi sens ka ngale mnyo kwa so na zaki ya mama bena ko pe ko tiko pe na bola nena na lola nango pe lika bopongo yango c'est abi na ngauto ke poto calamité les choses de tsunami et so de le tsunami yo na boza indemo oh tous avez des mois boya et puis camarade ya na e bon monsieur le possible transibou ya na e nani tanesa mawila atinele mbongo asubila babo c'est pour la tête quoi se comporta bien mais ils ont des mots na yo non se comporta bien yo diamber mais na nyoko makana nyoko mana 3 libalo na kena na bon en réalité faut na biso secteur combien na souffra oyo ko beba kisa mukoko ngana mela donc on libalo na so pipo bibana bango kaka bibana na moko ako mukie wa meto to bikela dikapu yo au bout de ça ata mutu mo mo kauka mais ça somme à part 200 €, c'est seulement 50 ou seulement 500. Ah, ok, on va faire qualité dans la vie. Non, il faut que c'est là, il faut 50 €. Na kufie! Ça a fêté Penaïbake, Azana, Ndoto mikebo konote. Bamona ka ndenga na kufa ko bamona ka libanda. Ngasko na mona kati. Ngelo eko mangeza kati. Parce que bana négligé Jésus. Il peut la couleur. Monika veut pas le boto pas. Pas bamone bolombo. Ba mona ka bolombo ba bitiki lo izana kati yidi saba. O izana kati neza sukari kolega. Kada c'est na ina funa pa. Ça va bien. Mon bébé à moi, mon cœur. Oui. Pour ça, moi, pendant le 24, sur le 7 ou le 8, on est tous là pour nous basomba mbwa ya sika mbwana aza méchant makasi yaya alongwela nga lupende yango nga nde nakufelaka bebe nandinga mabe te nongomisaki noko na biso noko wana nayebi te noko wana ozanga ndoki te noko na biso moi noko moko bena bete noko moko banda kotanga bakali ntongo na kala boye noko wana ndoki makasi ayaki lobi amito ndenge aza na avandi bana moko aso na fungo posa lipa bumba moko amoni ayaki azala na tridon yo mbani na makasi yo yebi donc tozalaka no meme ba-1 semaine ba-1 mois nga no peut-être tozala tolala tolamuka yo ebinga bien mais promettre ndenge okota koloba ne ata ote voi na oyo ya pamba akosala yango makambo ebele abebisanga makambo ngana kosolise te voi na oyo ya pamba kaka soki olobi ata bonjour oncle esila kotongo na kati ya kisi nga na pete bomba Ukiona pesa mwana fala changa musika na yeye. Changa musika na yeye. Batambuka bakando. Yomfuza maili na baba. Yo tongoleka leka mama. D'accord déjà. Bébé. Bébé.
biso te oyo balinga abone na biso ata moke te noko na biso wana aza jeune garçon mais ana makambo bandoki noko na biso wana nayebi te omoi ndenge aza auti mboka baboni bato basisi bato ebelebele na famille do basasi famille na bango mande eza na tozali na bato te na famille ebe etika yo naoka motema mpasi yo naoka bina motema mpasi omoni ndenge okota ndenge oyena otyele kiti nekuna do yo naye kutu botala na te naza bezo kutu oloba ata i ata ono tata bonjour noko opesi te mpo akoki koanvute yo na 500 600 na ngana pesa bino aza sur 200 na facture pe kuta okobakisa okaboye bapesi na bango basengi na bango facture $100 et $200 ya tilomba moko 600 nazo déjà le yakanda yo bendela ebote zana tia kiti kotona aza kuta ta pembeni amuna na scan aza na scanten na munene ya isala ena sens yo jeune mobimbo okofanda epa na bino te okofanda te na mboka kuna zana koti bebe ata ina okoloba te sia yo momoni elongi nomoni elongi ya banani nzambe oui j'arrive pardon chérie oui nakas campus anatala chomo na ngana kuya na telema bona beta porte ti ofona tena sans Stéphanie ozoloba bongo oyeba mambo eleka na kati te makambo eleka fo ya nanu omoni vraiment pe en plus nakobengo numéro no eleka te poile téléphone eza en charge yeah bébé des numéros des personnes oyebi ba numéro oyo minene ya ba 666 koto pe 666 esangani donc nde naza bango banoko na papa le bandoki oyo bandoki ya niveau 0 bongo siko baesali yaya bonga na oloba nini ayeboteka lupango nga nayebi lupango nanga tofana na kwende bongo na okima bango na problème na bango fo mpe namonana na bango parce que bayebanga mpe malgré kindoki na bango mais fo bayebanga soki facture olobaki nde basingo exemple $500 naki motema mabe na bango na bakeke comprendre tie facture 1500 ya batelo opesa 1500 nakobenga bato bosoutenir nga bosi yanti kotiba baotikanga te malamu kati loba ebosi songo te misala libanda mpo bango baza tokotama koloba na bango eloko nana bezo bayiba voi na ote nana bezo bayiba voi na ote bayibaki mobali na ote bayiba eloko te mpa na o parce que yo nyonso mpona nga tel mosala yanga mambanasani nde tokota boye ndenge bafandi wana kokipe bango te beta bango kaka lokomoni bango omettre na tokoloba ta ata ti totelema te ata mbote bozwa te jamais bozwa te nakota nanu nakota nanu bamonanga te ndenga mona lobi deja mutu akipe moninga te donc mutu akipe te mutu aloba eloko te nazoba oncle excuse kokanga matanga boseli oncle nayebi no te ndebe programme wana no bon nayebi no te anapenga na haye na ngoti oncle naye komo baotuna programme matanga oza ida matanga te abela ili non namoni mongo dibale oncle
yo pe oncle na va matar na ne oncle ah kutana na familia na makasi ina tu yo kutana na familia oncle excusez comment vous voulez pas là ok vous êtes pour essayer on se voit tu posting hein yo solo omi bengisanga yo solo omi bengisanga onke na longoli yo parce que moi c'est parce que moi avec la sécurité dans la vie c'est mon la famille nous allons aller mais c'est le comité théâtre oncle bon kasi yango wana yo noko ya ekomi buzoba ndeti oyo vraiment oyo ozosala biloko boye mwana tuni oyo ndenge mabe te fola yeba fani ata yo moko yo akonga na kamera yo Mama! C'est comment ça, kaka? Vous devez bien me lancer.